Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connectés, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Merci en tout cas. Ce que vous avez, n'hésitez pas surtout de liker la vidéo. Vous informer, c'est notre souci majeur. Ok? Voilà, Weranson Boyebi Lobi Azaki na concert naye, en tout cas après 15 ans d'absence sur la scène, surtout en Europe. Weranson asalaki concert naye, abetaki concert naye, invita ki pe bana naye, bayaki vraiment quoi assister na concert. Alors mes amours, sans plus tarder, na ochi la bino image ya Adjani Boyebi Adjani na seulement en somme na concert oyo. En tout cas, Weranson, félicitations. Salle ezalaki full, comme on le dit souvent. Chez nous, bah, Congolais, pour Nabiso, ce qui salle est tondi, cela veut dire qu'on réussir. Pour les Congolais, ça bon. Mais ce salle est tondi, donc, bah, déclassé. Alors, na la bino image, il y a Adjani, Boramamba à Sali, Nega Yoki si Weranson Sony, après beaucoup de temps de préparation, il y a concert, il y a Weranson. Alors, sans plus tarder, mes amours, télévision et radio, tout la image oyo peut arriver à Weranson à Paris. Alors, on se retrouve tout juste après. Let's go. Je vais vous présenter votre artiste préféré, les chouchous. Adjani, il est parmi mes invités. Applaudissez pour Adjani, s'il vous plaît. Voilà, juste un petit. Moi, il faut quand même que ça me mon plaisir parce qu'il est temps écho. Là, il faut que Kaka is close, donc il va pas le musique. You understand, my brother? Yes. Adjani, moi, il faut quand même que ça me plaisir parce qu'il est temps écho. Yes. Quel vocal que vous voulez? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ouais. Quel vocal? Hein? CPC Mathieu Mobile de patron Brissala. Lazare Bolo. Joël et la Ange Nora. Mais ouais. Il y a de rôder ma fille. Papa, laissez casse les dents. Il s'appelle pas tout seul, 2 secondes. Allez-y, allez-y. Junior,
ça me monte à des pots. Naza rimé, t'as l'air de mon nom, tout va en dessous. Il y a ma caméra rapide, vous voyez. Vraiment, il faut autant la caca herbe pour gagner pendant temps l'aéroport. Ce que moi, le contre-temps, oui, on va direct, in l'aéroport. On a minute pendant. Bana poto, c'est-à-dire, patienter trop, on a besoin de mon avis. Et on a monnaie que comme on a, on a dit que pour l'instant, la mastering, il y a chanson de la paix au Tosalaki. En tout cas, chanson la penda, il faut tous en ango, puis toko bibliango et puis quand on a monnaie la salle ba yimba. Les gars qui sont ils ont déjà masterisé. Il y a un petit à la pona, la six on lobina sur on lundi na tongo. Bisol mardi to lundi bino malamo. Il y a la senga qui bill déjà on a informé bino. Déjà tu récupérer qui va passeport en ambassade. Mais ça on a besoin de s'échapper ça là. On va remettre bino pour avancer. Tranquille. Leader maximum Konzaba Wenge, roi de la forêt. Déjà, ouais. Ouais, on a monnaie. Ça y a Kalonji. Ça Kalonji en gros. Donc, dans Paris, vous voyez déjà que équipe d'avance. Voilà, bah, combattant, bah, la guerrier, c'est-à-dire, on va vous dire 40-45. Bah, vous êtes déjà bien armé. Parce qu'on va déjà vailler mon cas à parler de lui. Merci. Bon voyage. Un mercenaire dans le combat. On a mon, il n'y a pas Touziane. Pas Touziane. Yo, mingo to sala ngo pona kanisa grand frère propre comme ce question ma Viking, oui. Viking Kesser emene ya. Wana ina ngaka ko yokango. Nyo yemba mingo ma Kesser. Na Congo ya ba vieux tout ba soutenir na Kesser ba vieux Didi Muzitu ba général nani Carl Lewis Balé Mathieu Balolo Mutima baza ebele balika Kesser. Au monde geste baza na mai na miso. Mapanzi na yesanga patuzana leka wara leka menea amemi patuzana na sanga mabala commission arena tombe nzezi kinwani tundina ngala On a moni. Désolé. Ah, vous avez dit Adjan. C'est scellé. Ma belle à Robomba. Pour tout le monde qui va au concert, Batango, par exemple, souci, ma mon a Bill Kilton. La Bill Mac Kilton, je pas mon a Ikala. Il va vivre. C'est ça, quand il y a mise en scène, il va vivre. Adjidje. Au bout génération, maison mère. Si tu as l'élo, vous avez parmi les chanteurs Oyanga, ou Badatikala, na image notre. Na banu bazobo tamalelo. Donc bagina besoin. Il y a un moment qui yosugo kebo. Il y a sur demande à fanatique à maison mère. Nazaki na professeur Taylor Lubanga. Je ne sais pas qui non qui n'a bila bi ouera yambanga. Il y a dit non petit Kalonji. Bill son côté na est second que batam sur moi 5 champs. Na c'est Adjé la vie. Adjé a été prise. Pardon. Là je vol de 11 na Paris pour la kekana ta deux petits na là. Donc batunsu balinga bino webi bango boté surtout ba fanatique na Europe. Baza ebele sous ça bango ezalaki na yana deux musiciens. Ngana sali volonté na ngata. Na sali mingi volonté ba fanatique. Na yebi kianga baza ba petit anga ya parler voulio pas to zakala bango. Mais bateau ba sengi bino ya bateau ba sala maison mère des arabes. Le seul temps où que volonté na ngata na ochango entre guillemets. C'est-à-dire sentiment nanga ezalaki ezala. Mais volonté o ya ba fanatique
pour on est sur la scène tout de suite marati avec prise s'il te plaît il y a sur Bill Nacha adjectif encore une fois mais on a tenu le jeu ce temps on arrive c'est des séries tout à l'heure rien à grand Paris arrivé tout à l'heure arrivé tout à l'heure ouais trésor et puis on doit accompagner bien aux Anna Igo Majoretta Igo Sempé des fils donc planification mathématique quand on a déjà bien planifié on aller tout ça là DJ international et puis comment DJ tant que Roya ba showcase to keep na showcase Majoretta to vendre pays avec les musiques donc on a DJ boss en tout cas Bill bon voyage merci bon voyage beaucoup de bien naza cirque naza la confiance pour la libi que na minute presse fallait beaux accompagner na ninja mais ninja boa tikangezati yaza pembe na ngako soit tikinga ke mungomoni donc CGP fatigue à la pour délégation naza na ngo photo que na bango mardi photo de jour tant to ya mbala moto région de dire pas si vous là tout répéter tout bon ça faire pour batuninga prise na morote est-ce que bila ko boire na bi oh bon ce qui générique o esala ma bill vous aussi mango moyebi c'est ma bangande na bino bo passer mon Reste pour l'ambiance après ça biso loko wana te to bomba c'est oui arrête wana to bomba c'est oui bimangi déjà prise yango mtezo bini sa mokili mangi to je peux ça wapi oui arrête monte yangi amazon mais bila longwate bila zara yangi amazon des fois donc ba mercenaire ba okita bino mo moni bien mo yewana donc des fois kututé kasi lokole komi boy yawe rangi ya matsiliki mama ndeni lufundo eleki penza tutokita yangi ya mazongi yangi ya mazongi yangi ya mazongi yangi ya mazongi na osengelo ko moko symbole moto lobaki na sibozo mo ba mise ba soya jour wana mutu nyonso fois dans la drapeau ya RDC si te plaît to bossa na loko lati message on a lobaki na kati ya salle et nous allons bongo autorisé au monde na lati ni RDC c'est pour dire que nous allons soutenir Mboka nous voulons la paix nous avons besoin de paix na RDC ba européen notre bossa on a congolais nous avons besoin de division nous avons besoin de surtout bon unité la division là toujours mis ciment trop auto linga ba passer te auto linga ba artiste te auto linga ba comédien te oza congolais tikai asala musala na mais tous na bit le Congo pour défendre les causes association sur sika moko en tout cas je pense dans message à pisibino moi arrivé mon keme mon ndongo ko soto bobangati on est obima mais au lieu épidémie vous appelez prudent biso to akala ba mondongo edele on attaque 85 na ko plus pour dami pour on traitaka black était mais par le bin na yangi ya mazongi yangi ya mazongi yangi ya mazongi yangi ya mazongi na osengelo mama ndeni lufundo eleki penza tutokita yangi ya mazongi yangi. J'espère que Tolandi Bissonyonso, les amoureux de Bibi Shombombo officiel, Tolandi Adjani, surtout Adjani Ndani ici Mokili. Oui, Ranson concerné, oui, et les qui n'ont bien, mais Adjani, et l'on sali, oui, quelque part, te le biais à humiliation, bah humilier à la concert, mais Kwiti, en tout cas, Adjani Zakina Kwiti, Mungongo, Sila, Kwiti, et les cas. Mais quelque part l'Europe sali ke ba lobela concert ya wera donc ce moment mobimba ba ko lobela mo pe
ezalaka na actualité parce que toyebi baconcert ya mikolo eza soki concert ebeti après 2 jours concert elobamaka nango lisusu te actualité ekozala lisusu te concert ekufi mais quand même ekosala pe vrai bien soki bazolobela yango Adjani oui toyebi ye abwaka bavocal epai ya Weranson toyebi vocal na ye wana bon vocal wana yango esala ye abima bon ça fait beaucoup de temps beaucoup des années presque nayebi te année nini oyo ye alongwaka epai ya Weranson je ne sais pas quelle année mais ça fait beaucoup de temps est-ce que azalaka na orchestre na ye moko je ne sais pas soki boyebi botikelanga yango na espace commentaire soki aza na orchestre na ye moko botikelanga na espace commentaire mais soki que ayembaka te en tout cas voix rechange kaka surtout que soki aza moto ya abetaka mwa moko automatiquement rechange voix na ye automatiquement ecochange. Alors, les amoureux de Bibi Chombombo officiel, partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Alors, Adiane Yelo Wasali n'habite, est-ce qu'elle se prépare à qui? Tout, elle se prépare à quitter. Est-ce que, instrumentaliste, même qui est l'icône, parce que ceux qui on game, bien boyembaka, ceux qui tombent PC pour yemba, ou bien bandele instrument et bandi l'icône, de y pas obligé à l'anda pour mon organe tesco na mungongo na koko la peut-être et simbité donc coquille n'a été oh sorry vraiment donc elle est mawa mais azana chouette Weranson aza papa aza vraiment motema monene Weranson franchement Weranson aza papa oyo a motema monene franchement ce que le gars là ba musicien est belé babima pas Weranson et puis azana bango en bon terme azana bango en bon terme tout le monde azana héritier babil en tout cas vraiment Weranson a bimisi batu et belé o biso toyebi lelo quand même pe bazo ça la fierté à musique tout le monde a ba héritier tout le monde a ba Fabrigaz tout le monde a ba Ferregola tout le monde a ba Lacoste pe quand même bazo bunda en tout cas abinisi bana ebele donc lelo Weranson aza fier hein malgré la musique batu musu ba monde na te mais aza fier koloba que te ba oyo baza bana nga lelo na bimisi. Alors concert et les cas qui bien c'est qui est vrai concert et les qui bien Bill Clinton pe abwaka qui en tout cas c'est vraiment une très bonne chose à zongi si biso na nostalgie parce que musique à Weranson a beti mingi to bela Weranson na ba générique en tout cas à l'époque où on a ba côté ba générique c'est Weranson yenda kanga na ba générique oleka wapi okoleka wapi Weranson da kanga ka ba générique. Alors le concert et les cas qui bien en tout cas là qui vont partir dans le concert au sentir que non batu babinaki hein batu babinaki ba générique Bill pe anima qui bien tout le monde peut ba chanteur mususu bazala qui wana bango pe ba yemba qui bien tu sens que concert est vivre quoi parce que Weranson tu as vu que azaranaye vraiment makasité na koyemba franchement ayemba ranaye mais que non un bon musicien, un bon chanteur, Weranson a un bon chanteur, mais aye maranaye donc azara na grâce wana ya leadership, ce qui est vrai, azana grâce à leadership, koyemba kobwaka naye, mais grâce wana on senti que non, neti ba Bill Clinton eloko azana wana yaye eza inné azana musique na makila, Weranson azana musique na makila na bike et ça va pays nyango balela balingaki makasi boye ça Côte d'Ivoire to Cameroun pays wana balinga Bill Clinton de sorte que façon no ya kobwaka ya ko animer donc balinga ngo tellement makasi donc Weranson azana grâce ya leadership to ko ignorer yango te parce que ko sangisa bato ebele ko maintenir orchestre qui no lelo depuis des années et ça hésité ce n'est pas donné à tout le monde et ça grâce et ça hésité c'est une grâce au Nzambe a pesai pour tout sou oko ça la grâce à koyemba parce que bino bozala raboso na lobby bokoya ko interpréter na bandenge mususu non ou interpréter na bandenge mususu te donc il faut faire la part des choses et puis il faut dire la vérité donc Weranson grâce wana ya ko réunir bato
azanango po il y a d'autres personnes ayembaka kitoko kano mongongo kano mais anena grâce à leadership te asali orchestre simbi te akoka po sangisa bato te motema mokuse état civil motema mokuse orchestre ekende liboso te mais bawera bajibe kino lelo oyo bao maintenir bato babanda na bango basérie moko misusu ko batika na bango musique bakoma na bango na babusiness mais lelo kino lelo Weranson malgré 15 ans d'absence na poto tomoni quand même musique et betami full et salami to sentir que non ça les tondi bato ba sepeli parce que 15 ans passé wana biso no tozaki no pe bana mikie tozaki no pe bana muke to bunda no to tanga no ba classe ba série ba wera ba sala ba succès mais lelo to kombe ba mikolo to kombe ba mama mibimba donc baleki ba ya biso to bano ya biso bazaki na époque wana na sima wana na bazaki no bana mais lelo pe ba ye ba ndo yo kanzemba wera na ba télévision mais bango pe lelo ba tondaki na concert ba ye po ba se retrouver quoi donc c'était vraiment waouh. Alors ba leader ebele bo sala pe bongo lelo ça fait du bien comment on a musique et zongi na Congo et ça ira bien comment on a oui musique et zongi peko et zongi na poto pardon parce que bon on les appelle comment bobi comment est-ce que benga banane ba combattant ba randa ki ba to vie difficile combattant yo olekela wapi okolekela wapi ba série wana ba pekisi musique na Congo donc on sentir que ata en Afrique du Sud tu sens que awa okolekate awa nzela ezate tu ne vas pas passer olekate oleko kende wapi okolekate okobeta concerté soko beti concert ba komata ba robeto ba roya ba kopanza concert boyebi ke non fali poupa ba série beta concert ne ya liboso concert à liboso beta na 2019 hein si je me trompe pas ça ba série ba corona 2020 entre 2019 ou 2020 a beta ka malgré nini ezaka menace ezaka makasi mais quand même a beta ka concert et simbaka a longolaka vraiment défi à ba combattant alors lelo ba concert ezonga nango normal na poto et comment nango ko betama c'est vraiment une très bonne chose. Alors musique eza grâce to boyi na bisoté adjani akale pona nini peut-être pas ce qui ton ça ba répétition té au moni au fur et à mesure au tikala isika moko tu ne chantes pas parce que au fur et à la répétition est la mère de la science. Au fur et à mesure, oso répéter. Yo moko mona ke non, oso répéter o keep kaka elan wana. Et loko nyonso ezala so sa ngo trotter au boss na ngozana négligence. Ezala ko yemba, ezala ko na domaine moko quelconque. Ce qui oso exercer ngo te au mona e kimayo. Donc adjani ayemaka na été mais na reconnaissance wana ya wera donc wera za vraiment ya ko féliciter en plus adjani malgré simisi wera touche toi humilier wera to avec si wera son to loba il faut azala reconnaissant envers wera son pona kilelo kana ndenga yembi mabebo ba memi quand même na poto en tout cas ezaka eloko moko plaisir moko wera son alingaki ko sala adjani ba musicien pe na wengana ba ebele o pe akala ba longa ba ebolote bazawana ba café room bazawana ba déplique bazawana en tout cas baza tellement ebele bazala kawana mais lelo Weranson a memi quand même mutu na ye akala malgré babi akoma mutu akwiti akoma mutu amelaka ba putulu ya pembe mais quand même lelo ba memi c'est vraiment une bonne chose et ça ko tenir rigueur te en tout cas Weranson aza monument ya musique, asa icône ya musique na biso congolaise parce que à 8 ans ya ko bimisa ba nebele a BTP surtout ba générique ba album et cartonnant toi surtout ba générique ya Weranson rien à dire malgré ba succès za ranango lisusu te ndenge zalaka na kala ba succès za lisusu bongo te na kilelo ba succès za susu te et likambo temps. Blanc on se forcera vite parce que c'est le temps.
les temps kaka donc ceux qui temps déjà eleki na minute comme la période ya ba faire rigola ya ba inonce bi do ba o bana o ba oya na sima bazoya et comme temps na bango donc eloko mosusu oui to succès ezalaka nango mpe na temps te eza na motu mosusu mpe asali mpe succès na kimokolo aoforce asali succès mais na bepoko bawera basala basuccès succès oyo basala eza neti ya lelo te ngana oyeba Weranson soki awuti poto aye na aéroport omona aéroport full omona bato basali bapolo basali bacortège bakeyamba Weranson misiki ya kala na ya lelo ndenge moko te eza ndenge moko te osentir ke no bafan baza motive wana basira na baréseau sociaux eza te na bamaison de disque soki kaka ke no single ezobima o générique ezobima omona bato batondi wa surtout na victoire wana nde bato babandaki kotonda donc tu sens ke basuccès bango basala bafulo basala na bazénith na baolympia wana na bastade de martyr eza lokolo ya lelo te mais ce sont de légendes toko comparer bango na le o Weranson o comparer na ona Fally Ipupa incomparable makambo o Weranson asala à l'époque Fally Ipupa peut-être lelo boye osala ngo te makambo pe peut-être Fally Ipupa oyo azosala lelo Weranson asala ngo pété donc parce que la technologie ezo évoluer automatiquement eza bongo abiloko mosusu tokoya kocompare yango tomeka mpe koétudier baangle oyebike non eloko na eloko te c'est pas la peine na compare yango parce que ekosimba te soki na compare yango ekosimba nango te alors merci beaucoup bozalaka ebele ya kolanda chaîne na biso Bibi Shombo officiel merci na baabonné fidèle oyo bazalaka toujours wana mpona kolandela mpona kolandaka baémission na biso oyo tooposte en tout cas merci énormément na bino merci na balike na bino bacommentaire na bino yango ezopesa biso nguya makasi ya kosalela bino mosala merci énormément na bino partagez nos vidéos aimez et commentez sans oublier la cloche de notification ceux qui bozo partager ma vidéo na biso en tout cas yango ezosala que biso peut avoir courage d'envoyer la bino mosala en tout cas soutenez-nous dans vos likes vos commentaires bota appelé ba pub tina suka parce que ba pub wana yango ndezo permettre biso to évoluer. En tout cas, merci énormément na bino ba abonné à Bibi Shombo officiel. Merci na Weranson oya beta qui concerne en tout cas et c'est ici ba fan na ye ba obalingaka Weranson. En tout cas, courage na ba musicien mususu obazui grâce wana te obazora grâce wana te ya rosala pe ya ko produire pe pour ba musicien bazé belé ba Blaise Boula bazali ba Adolphe bazali ba nini ba Bindombe baza en tout cas baza ebele ba musicien ya wenge mais lelo Weranson na JB ba tenir ti lelo blo muso na vie mes amours ezali kambo étoile blo muso forcer nos vités ezali kambo étoile zala no kana étoile no eko ganga ato nyoko mi mais soko zaka moto étoile blo muso au forcer vite et yelo na facilité. Donc c'est ça. Alors merci énormément na bino ba abonné. Merci en tout cas, partagez nos vidéos, likez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Je vous aime bien, je vous adore, bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibi Shombo officiel. Bibi Shombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibi Shombo officiel is the best.